Voilà. Oh, ezali ambiance nenge makambu ezali, hein, juste avant l'entrée. Entrée moko eza na se, mais ezali na deuxième entrée oyo ezali likolo na deuxième niveau, avant kokota na salle. Francis Dibaya azali na esika wana. Il y a plusieurs autres personnes. Pacho RFP azawana, Prince Bakali Bogomona ye, à part Prince Bakali, il y a Julien Botalatala pe auti kokoma il y a pas longtemps. Ngai moko masolo ya Jonas Anelka Bafosette azali déjà à l'intérieur, donc ça va inda très bientôt, ok. Ezo inda kala mingi te. Alors nabimi kaka pour moi koloba loba boye kaka nenga tolobaka parce que esika wana déjà son ya salle ezali koyokana musique au DJ azali ko jouer actuellement ezali koyokana yango wana j'étais obligé na longola son wana pour na remplacer yango avec Mungongo Nangai. Francis Dibaya toujours na pointe, bien caméra, bien donc toujours boulot quoi. Alors bana yalo là, donc misusu obana na banzela, voilà tokomonana tango koma ba oyo baza déjà awa tozomonana monana déjà akotaki déjà na kati, donc nyonso ezali na pointe etikali kaka artiste amata. DJ azali kobeta ndule ndenge ezalaka kaka mwa koanime mwa nini tout ça bato mpe baza kocontinue kobakisama. Vidéo oyo ça va durer 5 minutes 29 secondes, et donc image ya concert yango bokozwa yango avec son oyo ezali concert te, oyo ezali juste ngai donc na filmer dernier entrée quoi, dernier entrée. Donc avant dernier entrée qu'est-ce zawana, c'est pas bien qu'on filme bato ya caisse parce que bango bazo travailler baye ko se divertir te na filmer bango te, mais possibilité osomba billet sur place ezali. Il y a aussi possibilité, il y a donc oye na billet na yo ba scanner au koti ba opela ba na babaji soki pe ndenge nini, donc c'est bon nazala déjà na kati, c'est-à-dire kananga c'était déjà résolu, hein. Prochaine date ya wata na éviter soki ekozala wapi, mais oyo ya Paris j'étais là na scène musicale, awa na Bruxelles pe je suis là na Dome Event Hall, hein, en direct de Bruxelles, hein. Dome Event Hall nazali pe awa, ok. Voilà, alors c'est ça, donc nyonso kende bien bato bazali vraiment prêt pour na ko savourer ndule ya héritier wata Fifi Siwa namoni nanu te, soki nayaki avant nalingaki namona ye, mais nakomona ye toujours. Soki ozala na biso na VIP, bon je ne sais pas, soki pa kozala te je ne sais pas, mais osalanga vraiment bien namona Siwa Stone quoi, esalanga vraiment très bien namona ye, et voilà. Donc dans 1 minute et quelques nazokata koloba parce que vidéo à l'aise, hein. Mystique naota ko filmer na kati siko naobakisa voix parce que mo baso ya musique, hein, et kota kuna mais hermo boto développer na leli plaisir à trop, ouais dadi mola utiko koma, donc voilà calamité, et ça va chauffer ici, et voilà ça fait 4 minutes etikali 1 minute 29 secondes, donc en tout cas wata na batu na ye, hein. Wata na batu na ye tozali wana na batu na ye misusu ya yalola batu ya ndenge na ndenge, donc toza déjà awa kala mingi te, ça va inda souhait na nga ezali que comme toza na assez de temps d'ici la 21h, soka matina 21h tozali na de 21h à 23h ya bisengo omoni, et ça là vraiment kitoko makasi, ok. Donc soit mati 21h30 tozala na 2h30 du temps, comme ça comme ataba 21h15 so ipendenge nini, je ne sais pas, mais à matina noté jusque là matina noté. Ça va mon frère? Ouais, naleli plaisir à trop. Ok, en direct, voilà.
Donc, etikali combien? Etikali 29 secondes. Comme ça, na balancé vidéo. Oyo, na sala rendu. Et voilà, tonton belge. Yewana, Azali, Julien Botalatala, Yewana, Prince Bakali, Yewana, Karine Mokonzi, je doute que Agozala, Yemoko Azana fête lobby, le 29 et fête Angozali na Bruxelles T, Ezali na Paris. Ok, j'étais obligé de remplacer son parce que kuna musique ezako beta, Yangwana na sali boy. Merci beaucoup.